Bana nzambe mbote na bino mbote partout bozali. Nazana esengo te mais nazana kamwa mawa. Bandeko ebele ba mama comme ba papa baza komona pasi. Baza ko souffrir na ba santé. Baza ko souffrir na ba combat contre le royaume ya Satana. Mais ba mama na ba papa balingi li lo bananzambe te. Jésus-Christ a lobi l'air nyonso. Ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Bokomona vidéo moko awa mutu moko azaki na enganga. Mais bande konabiso ya basi na mibali balingaka toujours batu oyo balobaka makambo nzambe na ba pinche. Ha okobika soko ipananga okobika okosoko moni ongate boite. Lukola balingi liloba na nzambe te balingi mingi batu wana. C'est vrai. Délivrance owela molimo na yo ezelo kwa osakana mote. Mama moko ake kuna na Kinshasa ake kolanda tata wana. Un aventurier de mauvais goût. Maman on a payé eti na ba 6000 pona ko seme. To boyite. Batu musu ba sema ka ba 10000. Ba musu to moni pa maman olangi ba na seme ba ndaku. Pona mbongo ezana sa santé. Mbongo ezana sa yalobiko. Parce que vie à moto ezali 10 000 20 000 6 000 il y a un problème té. Mais batunde soki musal nanza meneti biso bo 5 000 4 000 lobi batu baleki na ba média pona koloba. Mais s'il s'agit de banganga batu baloba ngote. Mais ngai pe na sala musala oyo ya délivrance za musala ya pasi pana nga pe soko ye faut s'aimer eza obligatoire. Soko po eza biblique. Soko s'aimer te yo sala mapete. Eza ndengwana. Mais lelo nazolo banabino na Kinshasa basali na nzambe bazate. Ezo pesa nga mawa ta nazo na muto zo longwa awa akelo luka musala nzambe na Kinshasa. Mboka wana pasi eza na yango. Musala nzambe ko vivre na mboka o eza na pasi ya ndengwana te. Bango nyonso bakomi bescro. Ba o bazana bango basala nzambe te me bayibike lukola bandimi balingi na bango lilo bate tika to banda ko escroquer bango ko loba makambo nzambe osimi bible lobika mo loko mo bayebi ya so lobika mo loko mo ko aba batu bakoya. Mais tango yozo linga ko faire voir moi na nzambe liloba akoya te so kwa ye lelo lobi ya liloba kimi akeko ko luka mutu oyo azaya makasi oko kwesa ye sur place amona bolamu ndeko na ngai okozwa ete nyonso wana bachaka loboko kwei bacha ce sont des aventuriers, on ne programme pas le Saint-Esprit. Et toute délivrance pose à la délivrer. Toute délivrance commence par la confession de péché et la renonciation définitive aux pratiques. Selon 1 Jean 1:9. Bakubanga na Bible, okobika na yo. Ngai batu bazo bika ndeni. Bozo mona ba témoignage bazo sala, bazo bika ndeni. Parce que nazo lakisa ina bi eloko ko sauver yo ezali loba na prière. Parce que ozona kati ya combat spirituel. Le combat spirituel c'est la bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière. 1 Thessaloniciens 5:17 et en observant et en mettant la parole de Dieu en pratique. Matthieu 7, 24-27. Soki biloko na olingi yango te ndeko obando kendenge pa pasteur ebele bakolia kayo mbongo ngai mutu naza koloba no vérité ozo kimanga ozo critiquer nga oyo ozo kosa yo soki lipa na ye. Mais soko yaki pa na senyo mbongo ndenge na kolinga te mais pa yanganga mbongo ndenge na zobima. Alors bandeko poto continuer total la vidéo yango bongo tocha commentaire. Na deseka funa na komini ya Kalamu ipai wapi la police ejema boko na escroc monene oyo atambola kana ba réseaux sociaux pour kokosaka batu kosala ba mabondi la lokuta pe ko ba likamata ba multiplication ba kwei na ye Olanda ba détail reportage à Delo de Molo.
bazana l'église parce que ça la on a combo l'église. On a beaucoup de respect dans l'ingombo ya biso. Hein? On a beaucoup de respect. C'est lui, c'est pas le problème de l'église. Il y a ça la gango na ndenge na ye. Bande on a biso bazana ba problème. C'est la santé na mikili ya poto ba sollicita qui est la lumière. Ba sollicita qui est pour que après ça bango guérison. Mais malheureusement allez ni solo ibele ya bat. Il y a des 6 000 $, des 7 000 $, des 4 000, des 1 000, des 2 000 oyo ye allez. Mais mutu moko azu produit azate. Mutu moko oyo azu pe guérison azate. Mais moko na bango na mikili ya poto afuti transport na ye po aya kaka koluka parce que aza kozwa ye lisusu na ba réseaux sociaux te o bazali kosolola na ye libala na ye mpe ekufi mobali na ye nde mutu mwasi akotisaki ye na réseau wana amemi baninga na ye bapesi bambongo ebele libala na ye ekufi nde akomaki awa epai na biso la polise lokola biso tozali wana mpona kosécurize bato apesi plainte na ye on a fait des recherches tokoki kokanga papa oyo na kati ya hotel esika asalaka baémission na ye oyo elekaka na youtube ese na hotel wana nde tozwi ye toconfronte na mama wana il est passé aux aveux andimi mabe na ye maintenant nde toza kolakisa bato bayeba papa oyo soki okwei na nzela ya papa oyo kanisa bo okwei na nzela ya escroc okwei na nzela ya escroc nde omoni papa oyo soki plaignante na ye oyo auti na mikili ya poto andimi kotémoigné okozwa image na ye okoprésente ye nayebisi bango ke papa oyo tokangi ye epa na biso aza escroc balanda makambo na ye te balanda yango te aza kokosa bango aza na eloko moko ya malonga te mission na ye ezali mpona kodeposede bango na babie na bango na mwa misolo na bango ekoma ya ye même adresse na yo charge bandeko nde nalobaki eza mawa ndeko oyo boyoki bino moko aza docteur ya ba oyo basalisaka bato na banzete donc en quelque sorte aza nganga kotokela mosika te aza nganga donc yo oza na milimo mabe na nzoto na yo oke epai ya nganga boyoki nde balobi likama 1000 euro te bapesaka 4 000 6 000 7 000 bazokona opesa ye bandeko toluka na biblia totanga na marke c'est vrai que bino moto olinga ndenge wana bolingi liloba te mais bandeko combien de fois bato bazobika mpa na nga bazosala batémoignage combien de fois bazosala batémoignage mikolo koya batémoignage mosusu ezali eloko ezobikisa bango yango oyo liloba totanga na marque 3 faut la marque 3 23 marque 3 23 Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole comment Satan peut-il chasser Satan? Dans 24. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. 25. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais ça n'est fait de lui. Déco, tous une à 23. Comment Satan peut-il chasser Satan? Yo zana ba démon dans notre royaume. Ba démon wana baza bana ya Satan. Ok pana ye nganga aza mosali ya Satan. Bible eza koloba na yo. Comment Satan peut-il chasser Satan?
ndenge nini Satan akobenga na mwana ye to aboma mwana ye. Jésus a joué que le royaume du diable est uni par une propension commune au mal. Donc c'est un royaume uni. Et l'équipe batou amelaka ba cigarette, et l'équipe batou amelaka ba diamba. Et ça batou ba yokana kaka pona mabe. Siko tala. Bokimi kuna. Boli bande kona ngai. O bazo kolanda ngai. Et ça difficile te ya koyeba mosala nzambe. Boza kolanda maboke 3 heures 4 heures de temps. 1 heure de temps ya makamuna nzambe olingi yango te. Surtout bino ba oyo bolandaka sataniste ifonge abebisi bino alesiko bado kimanga na kisasa kokende kolukaka ba nganga ya boye. Poye ayebisi bino ke ba pasteur bakosaka bino. Mais bomoni ko bouti kolanda vidéo na ngai. Pasteur mwana mwasi oyo aboye ko tosa maloba ya pasteur azana sema bele. Il faut même que les satanistes ba sorciers obazo yebisa bino eza combat obazo sala na ba chrétien. Eza combat contre les chrétiens. Bible ezo la mion l'air nyonso. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat n'est pas contre les hommes et les femmes, pas contre les individus, mais contre les esprits méchants qui sont invisibles. Bible ezo la mion makamu nyonso. Mais bolingo yoka Bible te. Ozo ki ba pa ya mutu moko boya ya salité ala la suite pa iwapi abimi onga docteur ya boye tout ça. Ok olanda ye. Bande konanga. Totanga na Matthieu 7. Boyo kanga totanga na Matthieu 7 24 à 27. J'ai lu le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et les poids tombés parce qu'elle était bâtie sur les rocs. 26. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé, Zoba, qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc, la Bible est en résumé nini. Soki yo liloba oyo tozotanga, ozo chango na misala. Bitumbe ko ya ndenge nini o ba bengi les tempêtes. Oko résister na yo. Mais ce qui loba oyo oliko chango na misala te okozala neti moto ya tongi ndako nekolo ya zelo. Tango pluie ekoya na zelo na ndako ekokende. Cela veut dire que bandoki tango bando sakana yo moyen o résister ezate. Moyen o résister ezate. Soki mosala nzambe mutasenga ko 5000 do panzie sango. Bisop tozo ba 1000 ba 200 ba kusuba combien? Vous pas dire ça moi? Mais pour les années nganga docteur c'est normal beaucoup plus ba 7000 ba 6000 ba combien? Ndeko nanga boyo kanga. Na Kinshasa actuellement mosala nzambe zate. Ba oyo bazolongo ensemble na Kinshasa, ce sont des gens qui ont la sorcellerie, bazosala ba vampire. Mosala nzambe a cause la mboka o ezala pasi ya ndengona te kolia pamba ezali bitumba. Ya ngona zo na bango so simbi. Soki olingi liloba yaka awa, soki olingi ko bika yaka awa ko bika na liloba oyo. Oya okuta bato yo balinga ko se suicider, bato yo balinga ko kufa babika okuta baona kati ya ministère nanga bazozwa liloba. Ok non kaka ofute ticket aller retour aux hôtels. Donc au PC 7000 donc comme na 10000, comme na 10000. Pas ya false. Pona nini kaka po lingi liloba te.
ndeko na ngai soko lingi liloba te ti bakoboma yo ti bakoboma yo mais soko lingi liloba okoti na kati ya komba pourquoi okoti na kati ya komba parce que Satan akozoka boye te mais soki oza chrétien oza na kati ya komba te Satan na ngambo na ye akoboma yo yango na sikoyo ozokaka ba mateya nete bakifongi ona basataniste banini bapasele bakosaka bino ale ekoti yo na motu ntango ekoti yo na motu ale okimi olokende mpa na ye parce que ye mpe akokodélivre yo te mbala moko kinshasa parce que ye azokimisa bino mais kende délivrance akodélivre yo te ateyaka mpe yango te akokosala mpe eloko te ndeko solingi oyo bakosala na nzambe zwa bible kanga télévision kanga batelefone banda koluka ye soko moni pasteur oyo asaka babruit ebele neti bamarcelo baifonge badelilesi bawalesa bamukuna baza ebele nyonso wana bino oyoki nga na tangi na monoko na nga mosala nzambe eza te oyo nyonso bino oyoki nga na tangi na monoko na nga bambiye bakalambai baza ebele nyonso oyo bino boyoki ebimi na monoko na nga ata moko azali mosala nzambe te ata moko amosala nzambe eza te na kosala bavideo mosusu na kolakisa bino biloko na bango mosala nzambe bazwaki na bafoti ebele te neti marcelo azoswanisa katholike ke katholike eza sale d'attente ya mpona kokende affaire mosala nzambe koloba biloko na te okoswanisa église ya bato te okoswanisa bango te ngai na teya yango me naswanisa bango te parce que eza ya bango eza ya ngai te alors yo komona mosala nzambe azwi na makambo ebele tala deliles tala bango basali mais soki alobi nazobikisa bato bokolongwa bokiti ba deliles walesa asala na ye soki deuxième primaire bible alinga nayebi ni kotanga te azala na ye soki nganga na mbujimayi bokolanda ye mosusu wana mosusu nalakisa ye bino azalaki na nganga awa na pali bato balandi ebele suka nango ayeke ozwa mwasi ya bato babeta ye makofi akota hôpital ayeke ondima na klinike azalaki na nganga azalaki na ye mosala nzambe te omoni biloko ndeko na nga mpo ndima mosala ya nzambe luka mateya na ye meme 5 kaka banda kolanda mateya na ye naza na moko awa zela naza na parole moko moto alobi awa bozela soki na komona yango soki vraiment na komona yango natangela bino yango soki na komona yango te c'est pas grave mais bolimbisa nazwaka mwa moke téléphone oyo voilà yeyo boyoka ndenge akomeli nga malobani yango boka ndenge akomeli nga pasteur Jacques c'est le sujet qu'on puisse enseigner non yete non oyo te bob likambo te voilà yango bandeko boka ndenge akomeli nga pasteur Jacques bonjour pasteur. Aujourd'hui à 1h du matin, après avoir regardé une de vos vidéos, je me suis endormi. J'ai fait un rêve dans lequel je me trouvais dans une pièce et tout à coup, un grand vent s'est mis à souffler jusqu'à secouer la porte. J'ai senti une énergie dans ce vent voulant entrer dans la maison. Je me suis précipité pour fermer la porte. En fermant la porte, j'ai demandé à cette force, « Qui es-tu » Il me répondit, « Je suis Jésus-Christ. » Et la porte s'est soudainement ouverte. Ce vent puissant est entré en moi. Merci, pasteur, pour vos enseignements. Que le Seigneur vous bénisse. Et où est-il au Canada? Et où est-il au Canada? Donc, et ça y est, tu belé. Monsieur Solomon, ah papa, on a dit enseignement na yo, mbaramona moni Jésus, anzaba zolokumu. Et belé. Jamais mutu à cause la témoignage ya mabe ponanga. So moni mutu moko sa témoignage pana mabe ponanga, azandoki aluka kinga kokite ale akimi. Mais mateya nanga mutu ko corriger mazati. Mutu ko corriger mateya oyo nga azati. Parce que avant la tia yango na yebike eza mateya on azo tia pona bana nzambe. On ne joue pas avec les âmes de Dieu. Voilà. Jésus-Christ azoloba bien na Jean 21 15 à 17 à 3 reprises paix mes brebis. Alobi belé. Donc oko sakana bana nzambe te.
tango yo benginga ozo yebisanga nini yo zomona ngana ko yebisa ndenge ni toko sala pe okobika ndenge ba o basali ba témoignage awa luka ba témoignage tuna tinda yo okomona yango eza ma mingi bana nzambe komona bandeko baze belé awa bazomona pasi baza na États-Unis baza na Europe baza partout bazomona pasi mais nous kola ba landa mingi ba faux sataniste ba faux enseignants ali batiki biso ba pasteur solo ba bandi ko kende mbangu na Kinshasa o futi pe ticket na yo kende pa walesa eza ma mingi o futi pe ticket na yo kende pa na mukuna mais eza ma mingi bandi ko na ngai parce que ebili lo bate ngai ba fidèle na ngai batala biloko batu wana te parce que liloba o bazozwa liloba solo mikolo nyonso bazoma mona liloba zo changer mikolo nyonso ba changer bango tout la majorité baza ba française ba belge ba allemand c'est rare pas ngana mona mutu azanga mukanda to azanga musala apa mutu azanga musala zate bango tout bazo sala et 95% ba français ba belge ba allemand ba suisse voilà donc bande ko ngai botika buzoba boluka biblia Satan peut-il chasser Satan ezate okozoba photo ya bana na yo memia ba nganga au fond porte lobi biloko wana bako ba mari de nuit ya bana na yo bako ba mari de nuit ya femme na yo bako ba femme de nuit ya yo elo ni yo sali parce que bible ça veut interdire kokota na périmètre ya Satan ya bandoki kokota kotika kuna ba o mema demona ndako o mema demona ndako mais bolingo yo kamate ya malamu te mate ya malamu bolingo yo kangote alo bande ko ngai Nzambe apambola bino na suki wana je suis au 06 51 03 92 89 06 51 03 92 89 na bato baza misika ya libanda ya France bato baza libanda ya France États-Unis Canada Finlande kuna au faut 0033 0033 6 51 03 92 89 0033 6 51 03 92 89 Nzambe apambola bino merci beaucoup. Nzambe apambola bino bandeko, à la prochaine occasion. Merci beaucoup, merci.